Et pour la site à Ken Pianati. Mouton a un souci à promotion. On a un souci à la promotion carrière naïe. Alors la Ken Pianati. Ken Pianati a tenté que émission ça na grand prêtre de roi Ferrego là à Bolexamo. C'est impossible. Et puis grand prêtre de roi Ferrego là rôle Mathias a na problème Ken Pianati na ni voiture et na ça. Azo débrouiller vie naïe. Yo zo de ambongo na rapport na mituka. Oh ça la ranking guerre. Na petit moro le roi Ken Pianati. Pour la carrière na yo. Et c'est ça normal. C'est le psycho donc. Yo na moni neti ozo ko te chiba studio pour boyer mbané na album. Mais comment yo ko ça na complexe moto ça na fali. Et puis to ba expliquer yo que fali aza le plus fort na bino nyonso. Aza puissant na bino nyonso. Aza patron ko aza na niveau ko futa bino et puis a produit net album né. Et puis a commencé pe na niveau mo aza na aussi côté. On comprend musicalement parlant fali aza patron. Donc c'est le comportement des ba boy. Comment na complexe ya moto yo azaki na fali. Chiba comme na complexe na payé. Mais quand bango ba c'est le on ba traiter fali complexe soit aux États-Unis à mon amoudou il faut qu'on ait photo. Donc c'est comprendre. Les mots va venir sur Charlie Prince nga fameto. Les mots on va willing de question ba les jeunes kanza donc ya zane on a msu. A celle ne mission na musicien, a zeli musicien peut être kabile moi $100 moi $50 donc mission ça no mabe. Au ça no malamu ya ko lobaneka ka malamu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, chers abonnés du site Fimbuna Fimbo et Paiwapi Bozwami, la Pessi Binombote, la Lingi Binom Mingi au nom du site Fimbuna Fimbo, Ken Piana mon boss, je te salue où tu es. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, je reçois encore une fois Miguel Niema, mon confrère. Avec lui, nous allons faire une analyse par rapport à tout ce qui se passe là-bas, réseaux sociaux, sur Internet et partout ailleurs. L'histoire aujourd'hui, l'information est dominée. Na histoire, il y a Peniel, Ozongi Sousso, femme, épouse ou ex-épouse, il y a Mike Kalambayi, Azako menacé. Que Azana Makamoussou a Koko Laksapona Mike Kalambayi. Nous allons parler avec Miguel Niema qui n'a jamais aussi parlé de ça. Et après ça, nous allons parler du retour de l'artiste Ferregola qui est retourné à Kinshasa, bon séjour ou bon retour à lui déjà à partir de Kin. Il est rentré à Kinshasa et pas évolué carrière. Mais faire était ici en Angola, faire à Panzi Angola. Avant, faire c'était bon. Après faire Angolais Kabwani, ba journaliste ba Kabwani, ba producteur ba Kabwani, ba fan ba Kabak, fan ba Zakou déjà au Kabana Bandakala. Et comme il y a placement ba émission non. Yo zamu ta parole tout dit, il faut ça ah pas la biso oza bienvenue. OK place ba émission non zamu ta selema nzombi a gros zalate. Certes qui bokolo et tout ba grand frère wana so Luanda, Xavier Lopez, certes qui bokolo. Paolo tout dit, ba mécène so Angola, qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce que il y a solo que bazo la makamba musique? Est-ce que il y a solo bazo la production? Est-ce que il y a solo bazo la basi bazo la finalement ni ba la mbongo to bazo la nini? Miguel Niema en tant que porte-parole, il y a tout dit l'evento. Neba non ça qui bisoye chargé de presse, il y a tout dit le event Neba non ça qui bisoye. Il doit nous dire qu'est-ce qui se passe entre l'artiste Ferregola na Paolo tout dit ba wela nini ba wela mbongo ba wela mwasi ba wela makamba butu obsoto yebite ba wela ni parce que c'était des très bons amis. À part wana les sous ça makambo ya Chibambalo, l'ami ou je sais pas moi le frère ou l'ex-frère a fallu Poupa. Oyo lelo azo se retrouver la base ya polémique pa kendaki na fête moko ba bengsa ki e pa ya fille moko boye Régine oyo azalaka na conflit yo alinga fali te azana conflit na fali et tout akenda fille ona finga ka fali akenda même ko toucher ba partie intime ya na ketchup pona ko finga ngo en tant que Chibambe ou Chibambalo Azamuto Azarana Fali. Pourquoi est-il allé na fête wana? Parce qu'on dit que l'ami de ton ami c'est ton ami, l'ami de ton ennemi, l'ennemi de ton ami c'est ton ennemi. Mais pourquoi il peut se retrouver entre ennemis à Fali à Kendekuna? Et après ça nous allons clore, nous allons chuter na makambo ya Fabrigas le maestro qui est musicien na Yemoko na combo ya Bunafile qui a quitté le groupe. Nous allons parler à Bunafile a quitté le groupe ya Fabrigas. Bunafile qui il paraît pour deux grands frères ya Fabrigas. Parmi makambo o Ibrator Akendela comportement ba grand frère Fabrigas accusé qui bango. Lelo lisu su Bunafile qui accusé même personne pour na likambo moko. Est-ce que ce que ça y a un musicien rosa nam sala mso salate ce que ça y a un musicien est-ce que faut ça la tout ba to za na orchestre le qui na yo ba kende to le belango. Et puis nous allons parler du concert il y a 2010 na Luanda oh ça la polémique. Est-ce que Xavier Lopez nous a ben Sarah Fali na Luanda? Est-ce que Ezali
le sénateur Paolo Tudilum, Ben Safalina Luanda, et tout sur le micro de Lisa Queen avec mon confrère que j'aime, que j'apprécie beaucoup et que je conseille aussi beaucoup de ma ramener ma baie. Il s'appelle Miguel Niema. Bonjour. Bonjour Lisa Queen, bonjour à l'internaute, bonjour, grâce à l'opportunité Hollande Bisso. Bonjour Nabam. Bonne santé. Santé tranquille par la grâce de Dieu. Miguel Niema, information, il y a Liboso, question à Liboso, et à propos de frère Mike Kalambay. On a marié, bon, ça a comme la moitié de l'émission Stoyebi. Peniel Kalambay, dernièrement, tu as posté sur Instagram, donc, ils ont menacé de publier soit des photos, bilo comme monsieur Mike Kalambay, oh, bah, tu vas y habiter. Yo, pona yo, c'est ça point de vue. Donc, en fait, on a déjà photo c'était batu qui est na Royal Tudilu, où ils ont longe bar, il y a Tudilu event. Donc, na milliers batu mangala, na milliers ba Congo, et là, on a salamate longe bar na condition à boyer. Propre organisation, Marambutu Kitoko, donc tout ça tout dit le royal et pas boss Paolo tout dit le. Donc on a cassé na banami qui dit soko ya Angola, lingo mela masanga. Place il y a bien sécurité, bien au vendre sur mon pépé Angola et puis mon année bakari. Autocaté quoi. Voilà. Et puis mon année bakari les autres mata, les autres qui des aéroports, na bakari les autres qui des Mutamba, Zambadoj, Mayanga. Donc ah, on est très à l'aise donc on pèse tout ça Angola. Mike Kamba la scène. Ah, il y a une information te. Mike Kalambay na moi signé ba ça ba buzz na réseaux sociaux. Moi ça Mike a ko publier ba makambo ezali ya couple na bango. A publier ki dernièrement Mike na ba photo ya basi o sali que moi sina sengaki ni la divorce. Donc yo na monyo za informer la chose ma ba faire. Si ko ngana zo informer ma Mike Kalambay. Parce que lelo moi ça ko menacer ya ko bimisa ba msusu o Mike o bisoto yebite. Yo siko yo et ça point de vue non, point de vue déjà frère Mike Kalambay tout bien que frère biso ko la musique nae. Biso déjà tant Mike Kalambay zo ma musique nae on a toki na banchik to yoka on a palin moni aza déjà mukolo na ko yo reprocher musicalement parlant a été. Ils avaient et puis son les avis privés nae. Vous comprenez donc au moins c'est on ça le bien en joua et Mike Kalambay aza il met aza mutu wa biso le kaboli biso ka po aza frère en Christ et puis il met la nzem. Donc ça veut mutu moi ça ko c'est les jours et puis moi ça ko alors c'est fâché contre le comportement naïe mon net tout ça bon réseaux sociaux ya mon biso même au gros aux sérieux mais moi soit mon tout ça sérieux t'es pour aime soit bien encore trop à occuper mais on batté occupé aime chose là n'a pas partenaire aime soit n'a pas fanatique vous comprenez donc ça la réalité mon bolingo ça kala ndé mususu de l'opende ba réseaux sociaux ya bolingo comment ba ndenge mususu basi ba comment ça la bazua pourquoi benga ki oza union du occupé. Pourquoi Bengo est sur 10 heures occupé? Évitez qu'il y ait 10 heures en États-Unis, combien sur 15 heures, 12 heures, peut-être. Vous comprenez? Donc, le monde est développé, si on comprend, et puis Mike Kalambay est un star. Si on a un maire, M. Souka pour être retard. M. Souka est presque moi qui n'a qu'à oumeli. Mais maire M. Souka n'a qu'à mabe. Donc, les avis privés à frère Mike Kalambay, il n'a pas de mingi te pour bien penalty. Na vana na été na lia na été na mona na TV. Non, on a chance de voir ne boité ta au monde donc en bref, bazami kolo, tant Mike Kalambay la balaki a balai moi aussi. Donc il faut ça na mutema qui bo maman pe qui bo moi aussi. Quelque chose ma be à Mike Kalambay, il faut battre lango. Mon bisto ça mais la vente sur basi mo ba jar wana quoi. Donc moi si mon boy, quelque chose ma be na yo ma supporter quoi. Donc c'est ça ils a bien. Pour ma be musu ya biso ba auto ba ngoti. Mais em sumu na ba koselio. Ah tala yo yo mo sa migi. Ah tout le monde qui jour wana na bara tudilu na ba fille. Mo na em su ba fiona, em su copine na Kings Love tout ça na pembeni. Donc nous sommes obligés de faire des filles pénalité. Bon, on a des sous mère, on s'est dit que jouer à mon bout mal placé. Donc c'est ça aussi moi c'est mon la vie, on a la maturité, la sagesse, on a personne confiance qui est Migaza yanga, Mike Kalambay yanga, promotion sur les artistes. Donc juste conseil que Mike Kalambay ça balaye. Tant à balayer c'est comme on est mis sous souté. Donc on va balayer donc akanga motema. C'est ça. Akanga motema. La fois passée, Nazaina Migue, j'ai dit que les femmes ne m'appelaient pas. Et puis, Naïozo m'appelle à Banabasi. Je suis très heureuse. Elle m'appelle la Bino. Bon, continuer au Benga Benga. Bino Penaza a besoin de la Bino et Salaka bien. Ben, j'ai reçu l'appel de Bibi Chomovian à Paris, que je salue. J'ai reçu l'appel de Télémine Davina, na Italie, que je salue. Et j'ai reçu l'appel de Tatiana Makengo, ma consoeur aux États-Unis. Et ben, chers amis, Mimi Chikeva, Milchek, maman présidente, Motenayo et Sikozali, Migeniema, faire de poule à Zongi, Kinshasa. Après départ, il y a fait recherche de poule. D'abord, tant on fait recherche de poule ailleurs. Et ça, les journalistes, faire répondre aux journalistes. Ça, l'émission des journalistes.
a eu opportunité à ça la interview kaka na terrain à Azana quelques confrères. Donc comme le cas après c'est comme il divisé tant à l'aéroport et ça concerne absolument bazala ki wana batu ya faire bureau na yo ezalaka ba ebisi abi bango ba vie bango ba créer chaka ko ça l'émission na bango te faire bino ba soda nanga ba yo kabine puis ba final ba ça émission te lelo e Naomi Midon na la luxueuse lelo comme guerre na ba réseaux sociaux ba journaliste contre ba bureau ya faire ba komi ko fingana pona yo ko pesa point de vue na. Merci d'abord à Elodie et Fefe Nambo, la puissante. Moi, je suis à Sala Kayute. Moi, je suis à Mbongo, la patronne. Number 1, partenaire officiel numéro 1. À Ebivia Kayute, à Ebivia Souffrance T. Elodie et Fefe na Hamburg. Donc, c'est-à-dire, Mami, merci na tout pour tout. Ça, la maman Angèle Ombolo. Joyeux anniversaire, René Makonde, les Charoké Madi, joueur international, double jambe électrique, Gacho Noble, Venanga Douvé Moïne, ma collection. Merci aussi na Batutu Angola. Et puis, na Internet, on va comprendre Arabiso. Moni soyi bato bakanda comprendre nga kala mais to komi pese to comité mais to complexe to comité omoni Angola to kutaka ba vene biso ba Gilles Makaya na presse si ya CD to kuta bato mo ebele ba vene biso Charlie Ngara Fameto to kuta ba na presse si vers CD Seda ba fi ba Seda ba leka shooter neti vena nga Charlie pour ça les carnet shooter ça la maison na imoro boye Charlie ni fait de biso Gilles Makaya siko ko na Kinshasa siko to kuma bunda na ba vene biso ba wilindeke tozana ba les jeunes Kanza tozana ba na ba junior Timba to pina pesi ko nouveau te pesa za junior Timba donc ngala na beat na ngana presse congolaise na Angola sans complexe sans kubanga côté que la batu vérité ba confrère ba conseil musu na tangi ba kombote to yebani bolimbisa ba Alexis ba Naomi bandero mususu o na tangi ba komote yo moza sur place wana donc bozé mo trop a ngana na beat mo ke chroniqueur to chroniqueuse faut la respecter dans premièrement faut mi c'est pas azana mo complexe mo na ko banga ke na o ke mboka ba migenyema ke ba fona bunga na o ke mboka ba migenyema fona bunga il faut musicien tant ozo yabi ke non na mboka ba sala ka musala so na sali ba vanti ba o dévoiler nga omoni ba Gilles Makaya to ba ndo sa musala ba ndo pesa ba musicien biberon Laxine. Biberon kasi mission ça non piaka ça non plein ya lo baka ça des plein kitoko bo a regarder relation na yo bo mshita ningo zongo pese bilamba o pese msu $100 na to c'est comprendre ba to ba to biso ba to Angola surtout na bata o ba li bana mboka ezali conception monsieur émission Gilles Makaya ezali na ngote ko boma musicien donc ba mpira monsieur salama Gilles Makaya bisa bisoté c'est une mission morale polémique te selon Gilles Makaya c'était quelqu'un de partial ah ouais ezali msu conception na ndemo na venu Charlie Prince Ngara Fameto ndemo to na ba wilinde ke siko ba les jeunes Kanza donc ya zane wana msusu asel ne mission na musicien azeli musicien peut-être akabele moi $100 moi $50 donc mission ça no mabe o ça no malamu ya ko lobaneka ka malamu vous comprenez oui ouais si on ngai conception nga ezala ikende na za boy so na musicien bungi ba expliquer ko bungi so na mission ya ngola ozo respecter climaté ba oyi biso ke Angola bala taraboité na tango moyi ko to na mboka moyi makasi so mission yo zo bandela bilama ba expliquer te o moni fali tanga ya o senti bina lelo ata ketcho lo bala ti ketcho lo bana ti ketcho so ko sala un mois on dirait que ba trinquer que ketch il y a trinquer que basket pour to se comprendre ba internet vous comprenez donc c'est ça si ko biso ba auto sacrifier to se sacrifier génération nga donc non se sacrifier vie nga peut-être pour na faire comprendre ba to bazaka na mboko ke to ko saka binoti eza msu na bon sela bandeko musu ba ya simanzela peut-être que mige ba no sala bon moni après 10 ans ba idole nga ba obima pour le lo msu na pe na sali e grave te na mboko ba idole na au mona jeune chroniqueur mo msu biso za sunu ba mboka ni nga ya pe na idéologie mige nyema donc le côté ça te vérité donc c'est normal le lo o so ba conseil ba confrère bazaki refuser to ba refulaki bango to ba boyaki ko sala ba boyo passe bango opportunité pour peut-être msusu bazaki na ba assurance moko boye o ba osala mais bosaliti bo salaki nini po bosala te peut-être ngana ebité yo mdozo informer nga ki ba sir musu ba gender osinga ba interview ba bo pesa bango compte randi ya ba guerre ya batu ya musicien na ba journaliste est-ce que eroki ko salama na logique des choses eroki ko salama te au moni même biso na ba musicien to tamola nzela moko batu moni batu bazara ba fanatique faut comprendre makambo to so
presse producteur musicien toza pena bato totambola pena mutuka moko biso nyonso na kati. Voilà, mais ceux qui bango babi non présent au émission na bango te ba pecho ba krechaka yo. Donc voilà. Le quoi ba krechaka yo pona ngai musicien face à l'émission na mutu azo se sentir à l'aise au travail na ye. Ça sentir à l'aise au sana migeni ma sala na migeni ma. Soit sentir à l'aise au sana Lisa Queen, à sana Lisa Queen. Mais tango bazo se sentir à l'aise te quand ça l'émission na yo vous comprenez pour musicien ça l'émission na faut sentir et puis faire recherche de poule ou soit musicien yo aza libre ça l'émission na mutu oya lingi aza pe libre ya robo ya ça l'émission et ça droit na ye le plus élémentaire problème ezali o bato assister na ba groupe à WhatsApp entre Lilimbu staff affaire na ba journaliste ba boyaki ko sala émission Lili alors ba clair abengani bango ba image ezali wana abengani aboyi na ye ba concert ba sala émission na faire et puis faire à répondre boza ba soda nanga na koto sabino donc azaki libre na ba journaliste na staff na ye azana confiance mingi ya staff na ye ki abino ba journaliste pour mamba TV comme mamba belé pona nga na moni que azali libre ya boya sala émission ce ko pona yo mais azali libre bien sûr mais faut la promotion neti nanga au salate mais na yopi na monya salite nanga neti za film na film pa ken piana balinga roleka pa ken piana te eza droit na bango voilà peut-être bo ba concert mususu ba la luxeuse na omia zaki wana so ba accuser bango que ba chrétien faire donc moi ba ça l'émission ça été et puis mal chose que ça na bateau baza na impartité na Angola que ata saline loko roleka na wapi et roleka na wapi les journée et ça la promotion mon côté na production na yo bateau ya ça na bango émission ya Willy Venebiso na les jeunes Kanza non ça le peine à Joël Lutola bana en plaire ya na monité bana en plaire na monde ya réseaux sociaux vérité bana en plaire baba Venebiso batika na bona ba TV fois la TGD mais biso ba o eza buka lelo lamba lelo so epé courir ça na ngola ba rotala oti et on a pas le gars qui va mère ba otika na congolaise na ba noko ba otika na congolaise ke bana gikolo ba mère bana winzi so biso beno za na mère ana winzi mais so a cheka mega moni migenyi mamba moko a opesa makam omona mi sepe quelque part ose décider ba bureau ba rotinda yo conseil mission ba journaliste on a té mais faut taper promotion na yo mais faut taper est-ce que ba journaliste ngo ba finga kinga wapi faut taper mission ngo ba finga faut ça mutongo no tina no émission ngo finga nga otali po tani ngo peso c'est vrai ou faux peut-être moi je pense pas non na monaté petit nanga la lixeuse petit nanga Naomi ke ba finga e rencontrer ba yambaka ba petit na yo wana ngala monaka mais bino boyambaki bango na bango na balilimbu boyambaki bango tout à l'heure boto yamba bango et c'est pour ça la promotion na ye mais tant comme sur le terrain comme bofinga ka ye au moins que ça musicalement parlant il fallait pas boya pour ça otali be émission nyonso ya 2019 oh la lixeuse a sali au moins ba petit na la lixeuse wana yambi ba petit na plus ou moins 5 fois pour la promotion na ye bio yambi ba petit na wana plusieurs fois et pour na site Ken Pianati muto azana souci ya promotion ana souci ça la promotion carrière na ye autant la Ken Pianati Ken Piana ana azana tenter que émission ça na grand pote le roi Ferregola abo Alexandre c'est impossible et puis grand pote le roi Ferregola rôle limité azana problème na Ken Piana azana ni voiture na gisa ça azo débrouiller vie na ye yo zo de mbongo na rapport na mituka oh ça la grand kin guerre na petit moro le roi Ken Piana pour la carrière na yo et c'est ça normal mais pourtant so yo yambaki la Naomi yambi et puis non ko Naomi boka batu na ba bureau na ye ba so ba ya dada so bana na ko pichwa Naomi boka ba on a émission na ye presque tout le ba vérité c'est ndeko Naomi so moto Naomi petit son za de mukolo aboka ba bureau na esa ofinga su ye point et ça que bango na ba Lilimbui ba petit on a basi ba journaliste na ba Lilimbui bana ba problème na bango obiso na bilo to éviter peut-être musu ya mobali musu makam na bango moko boy personnel boy privé biso to éviter on comprendre mais bango comme ça bango ya na monde ya musique professionnel te voilà bango ya na monde musique te po automatiquement parlant motoga Lilimbu a empêché peut a bloquer ba opportunité musu obino bolinga bo sala to comme promotion na nzela artiste pour 3 journalistes déjà forte bonde bo sala bongo sauf nga nazaki na ngati ponga na royate bino de ozaki déjà bon c'est bon yo so legi na film yambi pe na grand prix te faire vous savez la promotion au beta tant oyemba nini olati la ba congolais nini awa nini esikoeli bango et ngosa la un plus ya production et puis sokolongo yo la lixeuse pas yambi la lixeuse les gars pas massa nga noli tablissage émission mona noli na la lixeuse ça les cause pas noli
petit nanga Naomi tous arrêter na Congo promo au moins que on ça déjà forte mo boy Angola na minute des réseaux sociaux ozomona mutu so ngamo na lien Naomi ça ina nyo c'est makamboza siko recontrôle ba petit no ba chalo poids bino le bossa la poids je m'excuse bo spécier mo Congo pour peser mon compagnon pour na moi si mo azo peser même pas ala même pas na niveau décider na orchestre wana jet set ala même na niveau te pour histoire orchestre wana ala juste fanatique alors que fanatique au comme mandat mon président et ça la mapi notre monde en orchestre c'était mon côté ngai dernier concert héritier watana bila pulga na mboko ba tukuti ya staff héritier sentir héritier ba staff héritier ba c'est héritier mige wana poussa na te migi ya komolo baka malama fali migi ya poussa na te oh nga zala te Masido za témoin ba Fanya Lopez ba témoin ba Mandela aussi ba témoin nga zana na palin concert à Clantigou eza lobby et Rachel Sibongo migi ya za chroniqueur migi so akumisi fali aosa musala na ye pour intérêt na ye so akumisi fali aosa musala na ye pour intérêt na ye. Donc, toi, le ça vraiment personnalité. Bino boko décider te, miga poussa na te. Bino biro na yekute, ba petit na ba biro na mboko. On comprend? Bino boko décider ngate miga poussa na te. Ngana yebe na ngate na ye na ngape na butu après 2 jours na ngape na ye lobby pe concert à Clantigu, ngape likola podium. Na o filmer pe richi ba boraninga. Quand nous avons malabu na batu, venanga mo esinga bi moni yo batonga ki mabe, tu avez plus de 20 personnes. Tout va plus de 8 personnes va télémélio pour ça même héritier pour cette analyse na yo le baramalamu trop ya fali par rapport au héritier. So héritier tellement trop sage, trop intelligent, à tel que mige na part na yo ça la promotion na yé. Oh ils na niveau na yé. Pour na niveau te ça la promotion pour battre autour na conseil héritier. Mais na une sur 100 na ça peut 10% battu ba roya pour mige ça les mission héritier, mige au plier makambo héritier, mige ça la promotion héritier. Na peine battu balinganga. Et puis ata battu balinganga on va informer à travers nga kem to mona ki mige si héritier na za Angola po mige ya mbaki po awa na numéro na téléphone na plus ou moins 5000 contacts na numéro Angola na WhatsApp na donc so na salle no émission na tindeli bango tout baza brancher ko za na mboka de ma part promotion pa nga et puis na Facebook na 4 na 2 Facebook mige nyema moko musu mige nyema soin na za ba mi na presque batu ya Angola. Ok, si on a plébio que les artistes a commis, pour quand il faut migi, tout le monde est migi. Donc automatiquement parlant, nous voyons quelque part assez bloqué, banzela yemoko pour na limite yo un niveau à prendre faire. Vraiment. Pour ça la copie beaucoup de temps mais bon ça une émission pour. Et ça répond à qui mutema mabe, ya boyo pesa la petite chance, ya boyo fungula bandi ku mutema et puis yo à part ces promotion na yomoko. Vraiment, ma internet est saturé lelo, internet migolo nyonso est bombardé na makambo Chibambalo, affaire Chibambalo. Chibambalo azalaki moko ya camarade ya Fali. Oh Fali a mema na poto et puis lelo te retrouver Chibambalo qui fait ya Régine Azapir mutu ya batastaff ya héritier Watanabe. Il paraît que Chibambalo a la place beaucoup dans la Régine. Ben ce qu'il a fait pour ngai c'est normal peut-être qu'il ait fait, mais par contre ça la place sur l'ami de ton ami c'est ton ami et l'ennemi de ton ami c'est ton ennemi. Pour muto yo zalarana yeso ça la batmo basolarana été peut-être peut aussi sentir à l'aise te wana po il paraît que Régine a finga même atika Fali te gena ko finga même nana ketchup donc et simmarate et batozo ko accuser Chibambalo que akokaki ko se retrouver la place wana te abinemi a Fali. A snapper à Salmarbe. Ce Chibambalo commis kotambola na Célio Scram auto yebi que fallait soutenir ka na ba début na ye autotanarzi et tout na ba période on a évité mon musique vraiment tambola on dirait une ingratitude et ça partout sérieux wana Célio azala ko chrétien ferré mais lelo et baluka comment fali mutuma be ferré mutuma la donc mi gagner mais ça biso faire Chibambalo ba pesi Chibambalo ta temps à lobate Chibambalo azita tant non ya ko s'exprimer te baloba mude so aloba o ba accuser azana présomption ya innocence même assassin papa ça quand même parole na cour bo ba yokaye mais Chibambalo tisiko alobité Mimi Chikeva maman présidente a bengi na téléphone atiki Chibambalo a placé même pas un mot Chikeva lobby mesdames et messieurs to yoka ba vocal ya Chikeva oyo de Christa Hotel la biso et plutôt zonga pas migonyema. Allô? Oui, allô? Oui, Chiba Mimi, voilà Chiba. Ouais. Mimi Chikeva.
Kobera ma présidente, kobera ma présidente, benga kizengi bozaine wana ma présidente. Tunangani chiba, obi ko déconner moko, obi ke na okeli na fali mawa. Obi ke franchement mutu mso ko sali kambola meyote. Ya solo donc mwana wana finwa nana, afinwa mwasa fali, afinwa langa. Ale yo siko ndoko zana chiba. Chiba tunangani, bosa na mavina mobimba. Omoninga bosana omoni mwana nakade na rage neti lelo ngani mine na rage neti lelo chiba yo se parvenir kotinape na mwana ana opese pe bizu obi kosa ndoki ya chiba obi kosa na yoko mabi na yoko chiba na yoko te mwana za ba image na auto tindela ngai eza ki ndoki merci na chiba sana na logique merci ya moni apesa fali ya mwana merci na yoko apesa fali ya mwana Chiba oui que monde est méchant. Ya solo on lelisi na tongo. Merci maintenant moni on peut sa fali ya wala chiba. Mozo mtea mabe webi. Webi mozo mtea mabe makase. Ngone mtea so fali sa bino nini. Basi mozo ba galera kuna na kini mo bana ba vani na kini kuna il fallait que ta ya na place na bino. Ya solo chiba. Franchement décevant de ne pas savoir ça on habite un jour on va sortir tambote na la vie nanga. Ya solo on décourager moi la vie donc habite so ba fleur wala ba biaso so que jour ba ya supporter le konao ya solo franchement décevoir ba tout na niveau moko donc ba tine la vidéo na bi o chiba o sima moi na ba finga na ketchup yo pesi moi la chibo na bizu na mtu chibo za ndokia wata ndokia solo wata moi mabe moko obi na okeli fali passe mo na mtema ngata fingi ngai je m'en fous nga finga le ngai pour mes atte mais la boko la na letsae mais un jour quand on mona na nai na ko finga mo sa fali te yo chiba on te permettre ko sala na mwana wana afinga mo sa fali mtabe mo la poto chiba mais non franchement ezala raté chiba ezala raté ngana za su mama na hotel ngapa na bossa na la vie na yo omoni ka nozala osumona na pese bizu na mutu omona elote omoni mona na aza eloko te na ete so osutukeli nini ba musicien kutu j'en ai rien à foutre oza na héritier oza na seleo je m'en fous etalinga te mais mwana wana te ozo comprendre mwana wana kutu te mwana finga na ketchup moi aza kolatisa bino azolambela bino etu lelo baopeya lebele no fali ozala bandeko na ngape na bandeko na ngai mema bango na poto mais atika famille na ye na poto mpo mema bino na poto ale merci oyo omoni aopesa fali ya mwana afinga mwasa fali chiba merci mais problème eza te 100 jours un jour tomonana kaka ngo kopesa yanga sumbote te na vi nao vino mobimba sa kutu loko oyebaka ngai te ozo comprendre vi na yo mobimba mpena sane omoni place na tia mwana ana place na tia osiko na minito donc vi no mobimba sala neti naoyebaka nga te oyebi obimisama ya misu na ngai donc vi na yo mobimba mpo chiba sala loko oyebanga te na vi na yo api namonaka na faliko mama nanga kenda omonaka mna osala o ondima teke eza ngai nayebi soka bembele okufa nyama Migenyema toyoki ba vocal point de vue na yo point de vue nanga musicalement parlant chiba mala da grand frère donc na considérera ye na considérera ba grand frère tout bazala pembe na fali mais on a okolo ba musicalement parlant ça dit faux na ndenge pene ya kinka na ndenge kinoko place pour bimila eto ebité premièrement ceux qui na fête ceux qui na concert ceux qui na boîte ceux qui na ndako mutu on sait jamais biso to en Afrique biso na bino menga pe na mona ba vidéo yango na mona ndesi na couloir mona ndesi bato bimebele ye pa bimine c'est em na boîte peut-être bato ebité bon par complexe ya Seleo premièrement par complexe Seleo si musicalement parlant ya on a benga omoni lelo bato musu ba komenga mige comment yo benga bato ba boy musicalement parlant comportement ya banoko ya ba musicien belé congolais na génération ici par exemple ya Fali musicalement parlant banoko belé bazana comportement ya ba boy musicalement parlant c'est-à-dire omoni boy même muto afuta kai neti par exemple na chaîne neti boy neti ya David Lutete to chilo kwa boy venanga neti boy ya Gacho Noble boy ya Mandela Weston boy ya Dr Yvonne Dalmeda vous comprenez boy ya Paulo Tudilu
omoni boy ayebi ke wana patron nanga aza pe na l'art millionnaire mais soki patron na otinda ye omona motema ima kaka mais aza boy baiseke sur la car wana faut bisanga banda kalat okomotina mais na mutu wana na motema wana eza comportement baboy aosala mais na motema azo hésiter azoloba na motema c'est le scrum yosani musicalement parlant ba se comporter comme baboy neti c'est le comportement ya baboy. Pourquoi bengi? Mais oui, musicalement parlant baza baboy. Na sens ni na comportement na ya baboy. Pour nini bureau ya fali comme vient biso que je respecte Chiba. Azo le kanai. Ya woli si téléphone a snapper. Po Chiba muta snapper te na téléphone na ye. Tous aba réaliste. Yende selo par complexe, par comportement ya baboy o bango baza nango. Donc muta fali bureau fali donc ça spécial. Si vous avez une soirée, donc elle aura besoin de faire une soirée. Donc si vous avez une boîte, elle aura besoin de faire une boîte. Donc, tu vas en les canets. Soit tu aimes soit tu les mènes. Bon, par respect, à quoi peut-se bien beauté. Oui, vas-y, bana bandal. Non, par respect. Bandal côté. Même à ta bandal, tu par respect, bah banit. Que wana chiba mbalo donc noko basakana fali. Muta fali. Par respect, tu vas pas saluer. Maestro ni noko bien. Mais ce qui Chiba bimisa le téléphone à poche naie à snapper c'est là il y a des plus grave et puis n'a condamné Chiba mais erreur ça là qui peut moto mutumo ebo faut stopper net c'est le faim na Chiba ces années bon par amour oya zaki nango puis aime sous par respect pour les congolais pour aime sous doit traiter d'abord ça qui c'est là na snap naie à accepter tant accepter bongo batu mususu ba ki nango na ninga mabe ngona da casser naka selo donc selo siko ti siko donc yo na moni neti ozo kota Chiba studio po boyembane na album na yo mais comment yo ko ça na complexe ya muto azana fali et puis to ba expliquer yo que fali aza le plus fort na bino nyonso aza puissant na bino nyonso aza patron po aza na niveau ko futa bino et puis a produit net album ne wana et puis a commencé pe na niveau mo o azana on siko te on comprend musicalement parlant fali aza patron donc c'est le comportement des baboy ko comment na complexe ya muto yo azaki na fali ya Chiba comme na complexe au snapper mais quand bango ba c'est le on ba traiter fali complexe soit aux États-Unis à mon amoutouté il faut qu'on ait photo donc c'est comprendre voilà toi c'est comprendre quand bango ba traiter fali complexe soit aux États-Unis chers amis na moni dozo se comprendre donc on est bien les lois quand bango ba raso amoni fala quand il photo na star américain mo boye ba traiter que fali ba lobara fali muto bimisa ki téléphone quand fali muto senga star américain ba kangane fo. Donc, les stars américains n'a jamais fallu photo. C'est impossible de Congolais, c'est le musicalement parlé bababoui. Devant Fali. Mais hier, c'est le complexe, il y a snappé bureau à Fali. Tala Nenzamba Salaka. Non, est-ce qu'on complexe? Fali tout à l'heure aux États-Unis, 2 jours passés. On a une grande chanteuse africaine, Moroboui. Azo Yemba, Ayeti Pes Fala Yaki, Avandaki, a signé Liboko. Babi dans les rumba oya bando yimba chanteuse africaine moko mon ekiminga les soirées mo dans les États-Unis on ba basketteur fait mo sala meko ba inviter pe fali mo ami ça afrique mutombo di kembe pas sala voilà ozomona mais ce que ça que fali a que sala ngo bongo tala complexe congolais omoni eza passe yango na ebisio que musicalement parlant ba musicien mosusu ba boy devant fali siko na kaya Régine. Bon, mais ça a les mêmes. Les Régine pas naïe, Chiba zapena, c'est extraordinaire. À quoi combe peut s'en foutre, à quoi combe peut s'appeler sambongo. Mais oui, azar, Chiba zara star. Et puis qu'on zara star, et puis qu'on gagne na zara fali butala le na ba iPhone vraiment. Quand on a l'obana analyse vrai contre fali poupa, qui a za prêtre, quand on a l'obara vrai, que mutalegi fala zati, quand on a l'obara vrai fali c'était patron. Na zara na elodi fefe. Yangwana ba bien lodi FF m'tapesa ko mutu makasi parce que lodi FF apesa ko babloko apesa ko la tende de jotika na ko finga ba bon na finga rabat mais ebi ke so finga mutu bakanga oti otolo ba soki apesa ko tetute ndotika na ko kreche ba toi mon vieux Eric Ndombasi appelle au masqué motema ya Karine bochaka moi c'est batu na makambo te za respectable donc non ça ce sont les appels que j'ai reçus non ba appel on est ba congolais ou ba ko sepelatina za na téléphone o M ya za na ngote moni ROM su mutu mo c'est la Samsung ma ko finga biso ba commenter na Samsung mo boye et 2002 mazo commenter to finga biso mige wana 2012 M su Samsung mango donc et ça la bango bien te moni ke ko za na fallait za grâce
yango moni lelo emso Régine ako se comporter bongo po komona Chiba eza black te ndala ngane na zabu na sola na ete Chiba atana numéro na contact na ngote mesko ya zaki to ya fali Chiba wana donc soka lobi mokonza yoki c'est quoi comportement ya fali ozaka na Chiba ozalo ko to Chiba obi combien de momi Chiba komba na komba fali obi combien de palin ya bakonzi Chiba kota na komba fali obi combien de bakonzi bayamba Chiba na komba fali mais ba Régine ilunga c'est tout à fait normal amona Chiba le rôle la peine extraordinaire. Donc si quoi tant que na comportement ya maman présidente Mimi Chikeva pourquoi a bimisi ba vocal wana est-ce que tant que na Chiba okay ko garder ba vocal wana depuis Chikeva lobby président lobby do fali lobby bat nyoso bazala na yeba bloquer Chiba mais ceux qui te landeli bien mige Chiba za musicien te barancune na bango ba musicien est-ce que pour nini plique sur azana problème na mutu fo King Slova kotango pona nini soki fali azana problème na mutu fo Chiba kotango pona nini soki nani azana problème na mutu kingandi fa kotango vous comprenez est-ce que rankina ba musicien ko suka na ba musicien te rankina ba musicien fait que tina ba bureau na bango to pourquoi est-ce que soko za bureau na musicien ko sala te faut vivre na matolo est-ce que ezana loi nini ya ba congolais ba ndeko bino mbosana poto pe ba bureau na musicien oze belé po ti ana londa ba bureau na musicien sala raté ezaka lamuki na tongo amonio dona ailo na salon de coiffure tinga na patron na salon de coiffure dona 200 100 dona bato na restaurant nzala bango on dirait ça na loi moko ba loba ba congolais que bureau musicien ko sala te fo na ko senga loi wana euta wapi mais makamono lobby c'est vrai même na orchestre mususu mais ba orchestre musunga yi ba bureau na ba salaka neti biso neti chez Fali chez Fabrigaz Gibson Biavanga déjà alors on a Fabrigaz toujours il y a M sous le roi bureau Fabrigaz aza changer à mon aralar toujours le roi motoga neti frère na biso plata nzanza aza businessman a voyager ka aza ba activité na sala na congolaise omoni ba bureau nyo sauté il y a de fainéants il y a de bureau ba monsieur ba orchestre musu o baza ba buchu. Pourquoi la majorité va se retrouver na ka ba buchu oui tout solo là pourquoi la majorité va ba sala ba minimum migenema mais quand si on a besoin de F victime autant que la mutu monta da chômeur batu tout bana ba poste kuna ku ba bureau ba raté kuna mutu to na poste na yedi ba dia ta directeur soula za mutu sala na ba contrat tout ya fali okende bo mutu tout asala bi ba responsable ba car ba na mutu donc on mona que il y a différence autant au tcha général té bon pour la mère na biso maman présidente Mimi Chikeva omoni il y a déjà le roi maman bon fallait le roi papa donc orchestre za fallait za président Mimi Chikeva za maman présidente donc et lobby fali et lobby Mimi Chikeva et lobby Mimi Chikeva et lobby fali donc na sûreté maman moko a OCP là na mwana na ye ayamba mwana ya voisin oyo afinga kaye ben sanité na limite même yo au roi septembre que mwana na yo agi pesa confiance na mwana mo afinga ben sanité na miso bat na télévision eza d'unité donc Michikeva aza mutu ana motema lo yo donc tant que maman oga ko bomba ba vocal wana non et tant que maman fera dévoiler bongo pour te comprendre mutu ni to zakane comme Chibasu to yebi da Chibasu on dirait que ndara place ba kutana pena batumo oyo baza lelo to ko zo bango na 4 mois boye ba combattre prêtre ça soit donc to go benga Chibaza ingrat bon ko benga ingrat c'est trop dur kobenga ingrat c'est trop dur pour oh fallait c'est fallait pena lo bangote aloba ngote po isa c'est o pe Chiba c'est la fali ngana pe to ebité po Chiba pe alobela ngote donc baza ba frère ba master ngana ozo temps respecter pour azana fali donc on a droit et le cas yo maki muto kwa Chiba sur respect elle o wana maki ba Suleiman elle o wana mbaki ba Edi Badiata elle o wana maki ba staff fali o baza siko vivant na fali respect donc aza muto amukolo oyo komela ki na si mo oyo kana on doit s'excuser devant Mimi Chikeva donc aza muto peut-être erreur et il fallait pas considérer bon il fallait pas même soit qu'il les place wana kutana batu bongo moi ndesi biso boye na roya place monte ki na kutana ba batu mo emsunga na ba ko simbati donc yango na en ambassade chez Paulo Tudilu sécurité qui to goza na se na kutana ba domesticité aiza classe ba patron au vanda bomo na ba kito panda chala yi 12 niveau na bovan donc c'est ça. Mesdames et messieurs, à travers cette question de Yachiba Chibambe, je profite pour saluer staff Nyon Soyafali Poupa, à partir d'Angola, à partir à Poto, à partir à Kinshasa. Vous êtes
en Europe, Mimi Chike va maman présidente Mbote Nayo, Ferdani, la merveille, Eric Ndombasi, appelle masqué, Motema Karine Mabiala Ndombasi, Yves Njoli, Lorette Compresseur, ce que de Tali na Angola, Awa, DJ Oyabiso, DJ Lutonadio, DJ Stuga, DJ Ken, et pourquoi pas le manager Glody Loalo, mon frère, Hervé Katangala, je te salue où tu es, Mokoussi Atalo, hein? Hervé Katangala, Mokoussi Atalo, Pigeniema, Angola est divisé, Angola est Kabouani. Oh, bateau Toyebaki, oui, bateau Toyebaki, bah frère. Serge Tataki Bokolo, déjà n'a pas le tout dit rouge. Te botiko ko sabato, botiko sa bongo sa mabe. Ba famille ba otala biso, ba na Serge Tataki Bokolo ba otala biso, moi ça Serge Tataki Bokolo mère na biso ya pembe ba otala biso. C'est les Manzombi, Serge Tataki Bokolo, c'est les Manzombi azana ngambo ba Serge Tataki Bokolo. Xavier azalaki neutre, Xavier pe émission Oyo Salaki et celui que Xavier pa kene na ngambo, alors comme il y a sénateur seul contre tous. Si quoi yo logo azali attaché de presse, hein? Il y a tout dit le evento. Yosko yebisa biso. Bazo la nini ba producteur on so oh une écoute mige. Oh une fois bazali ba ami. Tout le monde a production moko. Il y a Sele Manzombi. Je crois oui, il y a Sele Manzombi a produit ça quand j'ai l'impression que vous avez Fabrigas tout le monde Serge Paulo tout dit le azala. À lobby asali nani interview lobby to eden de la biso oyo to soutenir de la biso yepa ye abandi ba production mais lelo ko bisanga te que ce qui seulement nzomba produire tout le monde n'a pas le tout dit lo okende déjà la preuve que awa mukolba inauguraka awa nani ayate Serge Tataki Bokolo ayate tango sala émission na Serge na Paulo Tudilo alobi que barna ya kumisi barna et batu la Facebook tu as été incendié na benjure que barna ya azo sala azo tiela Serge Tataki Bokolo libaya bato to yeba que ça ba frère une fois na Luanda oyo ba metteur en scène ba yaya oyo biso ya Luanda so bon bazate le les a passé pour la communauté mangala bazo kabona boye pour un rien pour un oui ou pour un non. Qu'est-ce que tu te dis? Tu dis quoi? Mais pour nous informer, il y a des gens qui biso, il y a un père de famille. Mon ibana baba yo comme kambo ndeti ya solo mais lokuta. Maman Laetitia Rota moi c'est tout le sénateur. Tu peux se moter peut-être dans musique na Paris. Alors quand on est solo, on est déjà il y a ceux qui camaraderie ba ça comme famille. Paulo Tudilo azora Sele Manzombi comme un frère. Mais aujourd'hui le torchon brûle. Non, tout ça là. Des mots pas zoaka Venebiso Serge Tataki Bokolo, des petits frères, des ndekunayi. Donc makamwana o ya koyoka, masolo ya Luanda, radio Palanka, masolo ya Lokuta. Serge Tatanga na kutane awana tout dit le royal plusieurs fois. Tout dit le royal na mona na ki Bokolo plusieurs fois. Anniversaire à tête de cas, tout dit le Azara qui on a présent, pas même 2 semaines, tout ce que ça la bongo. Baza grand homme d'affaires, moutamutana ba rendez-vous, na ba programme, na ba rendez-vous une fois ça là pour la journée. Donc tout dit à roti que ma communauté fois ça là, il faut que ben à tête tout coûte na to mais na masanga. Baza ba jeune garçon de quoi bisoter, tout ça na ba responsabilité belé pendant la journée. Ozomona nana temps kutana Kingslova nana temps kutana bonga nana ba tembele on a reçu na ba Christian nana ba tembele bango tout dit neto sono héros ana bureau fa recevoir bateau aza m sous 15h 16h à fois démarrer car a qui rendez-vous mon na bureau mon quelconque il faut ça la boy so ba temps na nyoso aluka sous temps kutana ba camarade ba dia ba mela m sous temps ils ont permettre te bazan ensemble bazan en famille et le onye kabula bango ba wel ba sali kopa mbongo te ba weli mo cité donc ba congolais radio Palanka so tali bat baolo ba bongo mona mutuma au sala makamo ba bongo na poche ne anda na 10000 kwanza te donc cop ne koma a ke place mo ba sali ki songi ba pc whisky na fufu allié aye ko to pas sali ki songi non c'est pas bien baza mikolo ba responsable ba père de famille to ko tchaka bango na ba mbriema te omoni mutoko azavi le peso tina problème par le par rapport à quoi to so lo siko na c'est net moment tout dit le 20 na Facebook na ye a che photo na ye na Xavier Lopez. Ce que monto ont des problèmes. Aux éloignés, au na Facebook na yo. Hein, tous à réaliste. C'est juste pour taire la polémique. Mais non, pour moi que tout dit lou a monté ma pembe. Azana problème na montou mon côté pas pour nous informer. Azana problème na montou mon côté. Bon, Miguel, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Au salle émission là tout dit lou, la parole tout dit lou, sénateur. À lobby concert de 2010 il a fallu Yemutu a Betisa Fali. Alors que Toyamba yope awa olobaki que concert wana Xavier Mtabet azali producteur ya concert wana permettait Xavier à son mandat kuna ya porte puis Xavier ayosenga ezama mbasola kama kutuneni yo yebiango siko yo logo sa porte-parole ya tout le 20 est-ce que concert de 2010 yebisa so vérité producteur ya concert wana ezali nani na ebisio
producteur o biso to yebi o angolais yebi o ngana yebaki ezalaki Xavier Lopez yango moni na lobaki na émission na yo que Xavier Lopez apesa boye siko après ça va ko ça production ils ont ba case ebelé ils ont ba casque ebelé na kata production na production za na producteur te au moins ils ont ba cuisine interne o biso to yeba ngo te biso ba journaliste ils ont ba organisateur producteur na ba partenaire babenga ngo cuisine interne lisolo ba solo entre bango biso to yeba ngo te biso ba fanatique biso ba chroniqueur to mona ka ki ba bimisi producteur ezaye mais muta obengisa mutu ye muta shaki mbongo ye muta osala makambu ye cuisine interne babengango Angola mobimba biso tuto yebaki muta bengisa ki fali c'était Xavier Lopez na lobaki ngo na shaki mai na munoko ti mais ngape na zaki surpris koyoka na munoko ya tudi lu peut-être alobake ezaki contrat na ye muta bengisa ki po mukanda ezaki ya groupe elingi ye to basalaki makambo na bango to basolaki na cause biso na yo tozalaki te donc eza cuisine interne donc wana eza lisolo ya banzoko donc eza lisolo etali Xavier Lopez na Paulo Tudilu na Radio Vial donc bakongolo tu oyoka na masolo bazokomante wana biso na bino toza na biso ka bafanatique tozotala kaka tona otala pe kaka toyaki pe kaka concert totala ezaki lisolo ya Tudilu Paulo Tudilu patron millionnaire riche moto aza na baentreprise veo aza na bakambo aza na plus de 100 travailleurs ezaki lisolo na ye na patron Xavier Lopez numéro 10 ya Angola moto asoma mutuka na kata chasser longwe poto na avion na Angola awa Xavier Lopez et puis na Radio Vial ezaki lisolo ya ba patron oh ba Gilles Makaya oh Hervé Katangala oh banani bango to zeka ba téléspectateurs neti biso donc bato loka makamone za ba grand donc tout dit le pe arose na vérité ko loba Xavier Lopez arose na vérité ko loba Radio Vial pe arose na vérité ko loba donc ngana yo to yo kaka na lisolo ba bimisa nanyo yo sala makambo. Bon, tu as évité ce que ça dit tout dit, tu as évité ce que ça dit ça vient emprunter. Tu as évité ce que ça dit tout dit, tu as évité ce que ça dit Xavier, mon grand frère Xavier Lopez, je te salue. Xavier Lobara na Facebook, comme ça tu as photo na yé, na tout dit le blanc jalobi. On est tous obligés de vivre comme des frères, sinon nous mourrons tous comme des idiots. Donc, bien que tu aies un problème dans la communauté, tu aies un fan ya mutu mususu, tu aies une divergence, mais tu as l'effort ya revivre le quoi bandeko, sinon biso so to kufa le quoi ba bololé. Donc wana ezali sagesse ya Xavier Lopez batamaye le bon mboka to na bango mukie Patrick Difo na nkale ya mboka, je te salue. Mandela Weston Yaya Nixon Leia Willy Moucheni, le code mondial héritier, moi je salue. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mige question à Soukezali Fabrigas, musicien na Yemoko à Longwe, musicien na Yemoko na comme but de filer à Longwe, but de filer à Longwe selon ba dire et ça pour le comportement il y a ba grand frère à Fabrigas Ezali Doudou Mesa na Christian Decor. Donc bandeko Fabrigas musicien naie à Longwe il paraît pour na bandeko ne on a mis balé. Est-ce que bandeko artiste ba koza la misala monsieur salate à part koza tout autour ya bandeko na bango? Bon déjà on a yebi disolango vrai bien tenga maîtriser na loba mingi makambo na yebi vrai bien. Donc makambo na yebi penate na ko défendre ngote grand frère ba Fabrigas otangi moto na yebi bien za venanga Christian de Connex on a sola ne bien on a yebi du vibrer moto na yebi on. Donc et puis kolonga pour la famille na ye na ndimi tenga na oki vection mususu yo pa pesa na vection mususu na yo ki bina filé à longwe ba weli mwasi na 10 ya match basi ya potoka ndeza la lingi yo alinga penga on doit comprendre asola na yo asola penanga donc azela jour moko au café ajuba message asola na yo atindeli pour kabola bino donc c'est ça ba weli mwasi ya poto ngo abano balancer bango mbale il paraît na confirmer tinga pe na yo ki bon vection na yo ki ngwana donc bina filé ba weli mwasi na frère na ye bina filé mwasi ya poto azo sula na ya sula pe na obia sula na sula na bien tanga moni ko tomso simba ta sur message o tala camarade no linganga tala camarade no bloka tim de la nga tala message ya camarade no komela nga donc vection na yo ki ya ngwana donc ko sa famille batna boso baté petit na biso ibrator ya le la rakie ba tika na lukapa. Mais pourquoi linga obenge petit? Non mais na âge dans c'est un artiste. Ah non, frère Nabiso Ibrator. Je m'excuse pour petit monsieur dérangerait. Oui, il dérangerait. Ah, tes frères Nabiso Ibrator. Donc il y a les déjà qui est à Longwa ba bengane na Lunda. Au moins tu es vection monsieur mi balé que famille est-ce que famille il y a Fabrigas ba oyo qu'il a Ibrator jaloux par rapport il y a quoi à sombi nini à l'attaque nini à ça dit succès wapi. Peut-être va ça monsieur mal à l'aise. Monsieur mal à l'aise par rapport à quoi? Il y a sa présidenté, il y a une gars simple travailleur. Donc ça va archifo na limite Fabien Fabrigas ba oyo qu'il a moi na musala ya Fabrigas izu atabino moko
moi na bango fabrique za na mbongo apela maman bango lupango na musique après ça maman bango mituka na musique donc je pense même pas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Migueniema d'avoir donné les couleurs à notre émission. Nous aussi cette émission on descend que n'a pas samboté à mon frère d'une autre mère Sibos Sadiloa. Ah, Sibos Sadiloa. Nous pas samboté nangai na Nadia Pai, Serge Kachila, Nzambe Amibali. Vraiment de là où tu es à partir de Chine, je te salue. Et Fambe Cédric, n'a pas son et Fambe CédricCisodor. Blaise Zibou Mapé, Nzambe Amibali. Oh, Nzambe Amibali azara moko. Comment est Serge Kachila? Blaise Zibou Mapé, Nzambe. Et voilà sa copie à Serge Kachila. On sait jamais, ça reste à vérifier. Ah oui, ça reste à vérifier. Patrick Mungu na Belgique pour une première fois. La boîte qui a Allegri Yakanga Elvis Sugar. Elvis Sugar, Trésor Loi, Blondine Tamba, j'ai trop Kimberly, à mon grand frère Serge Tataki Bokolo, Stade Mayor, Egypti Tamba na Turquie. Bananios à Turquie, Bokomelanga, je vous salue. Gabon, Libreville, appel à Qatar, Nazwa Kiban à Dubaï. La Pessibino son beauté. Merci à tous qui nous ont suivis. La Lingraba appelle la Bino, la Lingraba message, la Bino Saranga bien. Salon de beleza à Lisa Queen. Donc, bon, sanité, son moninga na perruque à Kitoko, Bakabelo à Kitoko, les apôtres dans la salon de coiffure, na teka à Kabelo, Bassia Poto, on a posé sa perruque à Kitoko. Ya kabelo kitoko salon la ngeza wana to offrir bino WhatsApp eza wana to offrir bino basuki oye bongi na bino Migueniema bambote Elodie Fefe na Ambor la puissance mutaleki azate. Merci mami pour na cadeau à voiture na ozo en Kinshasa. Bon mon ba vidéo grâce à Elodie Fefe bisinga mige merci pour la confiance aux arananga. Ba moment nyonso na zarana mère et puis na olemba ete. Et puis na olemba ka kombo ti na obosa na ngoti. Elodie Fefe na Hamburg. À ça il y a trop et à continuer comme ça là dans les lags trop n'est pas que mère na tamoli makolo trop faut na zala mo lo mo ya malili bombaranga isinga prompte kitaki sasa to ça la nyonso ma Karine ma bien la ndombasi azana mon c'est Eric Ndombasi ba olukelo mo lo mo ya malili et ça la robine na cop na yo merci d'avance Lodi et fait la puissance moi je suis à ça la caillouté à souffrir na vie à TKT à sala pek musala te monde la foot vraiment oui c'est 1000 euros il y a beta di bakuna miliki à beta Hamburg et Fongwama opportunité peut ça même vendre abima keba pour que je vende de la grâce et puis vendre imaginez-vous donc merci et puis maman Angèle Omolo la grande dame maman Renate Ngombo maman Philbertine Samba moi aussi docteur Samba Gacho Noble Nobilité de l'État la Taraboué d'où Moweni ba collection grand frère merci pour le soutien ba Koli Kitoko et puis Yves Ketcho Oza Gucci Elodie Fefi Ketcho Gucci Elodie Fefi 800 euros monsieur oui que nzamba sala nzamba mystique quoi yango Elodie Fefe umela balongo na 5 ans na baksela balongo na 5 ans mige ni on va s'appeler Elodie Fefe balongo ba baksela Elodie Fefe moi si moi bien ah mutima mpembe donc il sera lingio vraiment à l'action qui a lingio ya solo sera pour ça aider yo à yoka de gauche à droite c'était à aider yo merci vraiment Elodie Fefe merci pour tout Mandela Weston merci pour tout Paolo Tudilu et bigara nangola opose après c'est bien rolala ils ont passé ngana va na hôtel venanga tudi le 20 ou pas ou leur soutenir ngana ba hôtel moi ba séjour bigara moi $50 par jour parler comment na yisa satiki boba donc David Lutete aussi Dr Yvan Dalmeda maître Junior Mukuna maître Toro 450 tolo na kata tolo na maître intelligent un pays dari on a battu na gacho nombre d'obsité dans les sangs bon séjour na yisa ça Yves Joli les boucliers ya linga tena boka mais David Lutete big salutation ciao.